yo ndenga conseil ya kopesa conseil nini ya kopesa penda na kata mboko makamu oya mabe ya sala na réseaux sociaux ezali oya sala ba témoignage ba ndeko balongwa kuna na ba biloko na bango na benga ngo ba hotel parce que ba musicien profane nyoso ndenge bakanga ba orchestre ka ba danseuse wana eza na danseuse moko te o ba leka embeka te pa chef ya orchestre azate na Congo omoni bino boka na carte de presse pas matin pour boza ba journaliste boleka na nzela moko boye siko bato wana oyo bengi basalela nzambe balakisa biso rien toyoka kaka pasteur babimaka kaka chaque mois moko babimaka kaka c'est le ba pa mama na solo bana yo boye oyo solo kaka oswanisaka nanko na lobino ça dit critère eza nini soubassement nango ezali nini eloba Sylvie bongo tayibi lopoto donc comme on a dans mon salaire nzambe na lui nzambe ana besoin de greffier te ya avocat te ya médecin te ya yé moko sala mokili na yé bisonde sikoyo libre à chacun d'avoir foi en lui na degré yé mo alingi yé mo pe auti ko loba wana toza batu ndeko akoisami lokola akoisami ezate sujet te que non un incirconcis qui ne connaît même pas la parole de Dieu, à la télévision, à Bandagoloba, sur ma belle Moussa, mais ma belle oye mon poison sala, à Otalangote. Ozo mon andé ti ba chanson bango ba yemba. Non c'est un groupe na président Fati, il faut abanago sanctionner ba chanson na bango. Ba chanson bango ba yemba wana. Et ça déjà en train de tuer la masse, la population. Bango nde baza banzembu na bango ba yemba. Il y a rien de conseil. Papa, so mona ngana yaka conseil na obingana nga. Papa, so mona ngana yaka conseil na obingana nga. Ngana oloba eloko moko ezali faute ya ba ndeko na biso, ba collègue na biso, na musala, bon to éviter so to adorer le même Dieu parce que ba mesani trop kozala na bango, kokende na ba concert na bango, komela na bango. Ngana loba eloko moko, ba eloko moko ke na kati ya vie chrétienne, toza na trois sortes ya ba croyants. Toza na ba soi-disant tous en a croyants incrédules et puis tous en a croyants authentiques. Matako ezani. Matako ezani. Réellement matako ezali nani fumangani. Osomona. Matako ezali fumangani. Ba biso bika sokola matako ngo ba keno sokola fumangani. Donc c'est péché. Mais pourquoi bon batali buso ba ba yemba kana te? Oh moi ça sengi 1 ngana pesi nini 2. Moi ça sengi denga na pesi 3 azo mata azo kitate azo kita engelo bani et ça bougeons mais ça bêtise mais on les va régler ma bêtise ba yemba na kata ba chanson baba no combattre ça veut dire que non ba c'est ça langage. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'il y a pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga vio Toyibiki. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution
mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 Balapa. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. En tout cas, avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons cette émission. Infiniment merci. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez l'habitude de nous suivre ou vous nous suivez. Merci encore une fois de plus à Yadjani Sitantungan pour Toubanga Mituri depuis Suisse-Irlande, un homme réglo qui a toujours soutenu cette émission. Merci également à toute la grande équipe de partenaires qui ont toujours fait confiance à Nouvelle Tendance Télévision. JL Lukombo de Genève, Claudine Bossaou, Mami Mwandekela Mwankolo. Merci encore une fois de plus à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Je penserai également à Malolo, Loris la Congolaise, sans oublier Taboufat Top Model, qui est aussi fidèle à cette émission. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, aujourd'hui nous allons brosser quelques points d'actualité. Comme d'habitude, tu as toujours na ligne haute aux alarana, et surtout merci pour la confiance au Bozope Sabiso, parce que matin, midi, soir, nous faisons un effort à ce que Bisope tout ça là effort tout baby ça la confiance au Bozope Sabiso. Suggestion, remarque, n'hésitez surtout pas. Donc toujours sur le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans, vous pouvez nous suivre et cela nous fera énormément plaisir. Alors nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau prophète Ezekiel Abishima qui est notre invité, avec qui nous allons penser quelques points d'actualité. Prophète Ezekiel, Mbote Mbote DG Alain, Mbote vraiment aimé. Santé bonne. Oui, santé ça bien ngolo nzambe, yesu azobatela. Vraiment malgré bitumba ndenge to lobaka bitumba ezanga ate na musala to salaka, mais quand même yesu azobatela vraiment santé ça malamu. Voilà, merci beaucoup. Alors je crois que nous allons toucher comme j'avais dit quelques points d'actualité comme d'habitude et puis nous allons passer à la deuxième partie. Deuxième partie, nous allons consacrer toujours dans le temps et à partage. Alors tous on a nos points, quelques points d'actualité parce que quand même l'église corps du Christ monte au Pela, quand matin, midi, soir, monte au Pela. Alors on se demande, Togo Kende Wapi, Namakam Oyo, Togo Suka Nangope, Wapi. Mais avant tout, notre premier point, je crois que quelques émissions réalisées par Kofi Olomide, quelques émissions en fait, oui. Quelques émissions, au Kofi Olomide, à l'Ekaki, Temoni, un grand artiste, Yambo Kanabiso, qui est en train de mettre un point de vue par rapport ya makambo ekolekana lelo na kati ya église ameki kolobela makambo oyo lelo, c'est-à-dire conception o bato bakoma nango vis-à-vis na makambo etali bonzambe to na ba chantre de Dieu to ba pasteur ameki ko mettre point de vue parce qu'il est libre. Toloba toujours que na mboka na biso liberté d'expression, liberté de choix, nyo surtout sengeli to respecter yango parce que mutu na mutu azana lolenge na komonela makambo et munga naza obligé te yanga makambu to façon nango kanisa yo ezala yo non, c'est à dire mutu na mutu aza libre ya kanisa na ndenge ye alingeli. Alors nous allons suivre cet élément, tout l'anano élément au bisonyo surtout, et nous allons nous retrouver tout juste après Gédéon Jordan image. Ba comportement ba bazo regretter même yo mukolo oyo bakangaki on a regretté toujours na mona ki na niveau na makambo ne ko komate to bazo au téléphone c'est très inquiet téléphone na ngai tango mobaya yemba ki allo téléphone to kanisa mi le téléphone ezeka que non ba tu nous a mon fleuri obité na zone na niveau kitambo tu veux comprendre que téléphone et longwe peut-être outil et comme peut le rôle ça même yo to so la bomi sous nous na téléphone un petit dos à l'émission et par rapport à l'union sur les Rabino, peut-être sur Rabino comme un modèle de la société, pour vous abattre, mon qui l'élevé boy. Non, c'est les cas, c'est les kamba koloba. Tout kabulate que oh musicien mopakano, tout musicien oh ya ça la rabanze banzande. Yo Kofi Olomide en tant qu'artiste et moralisateur, de l'opé ba pesi au prix ou ezaka ya prestige té, les ali prix peso l'antisana responsabilité.
Au moins, nous avons toujours accroché un téléphone. Le long utilisé la communication. Le long utilisé les réseaux sociaux. Tout le monde est là, tout le Zamba. Au gros, alaga yo mogoboy. Tout le monde est là pour vivre sans communication. Tout est dans le téléphone. Téléphone, il y a le bureau et l'équipe à bureau, nous surtout. Au gros, il y a iPad, mais base dans le téléphone. C'est uniquement dans ce sens-là. Mais autant qu'il y a journaliste, musicien, autant qu'il y a journaliste, c'est un. Au balakisa bisope. Au batalisa pe biso. Autant qu'il y a un. Moi, je suis lelo. Là, il y a journaliste. Et nous, papa, nous sommes tous, papa, maman, nous sommes dans la même galère. Il y a une solidarité. C'est-à-dire, où est l'équipe moninga azate. Au moins, biso baoyo, na bino baoyo, nan ba moni bino na poissate. Tout à tolote. Au lobby, ils ont mon lili. Tout se poser ces questions. Ni ni toko yiko sala. Pour biso nyo surtout, tous on a droit chemin. Tout tika bongo. Bongo, ils allaient les sous-sauter. C'est ça la question. Ça sert à rien, il y a aussi oyo, il y a yese monani, il y a yese bimi. Au perturbé à un niveau, moussou. Bon, ça va. Est-ce que pour le banzam, il y a toyo kakango, il y a toyo kakabalobite, tozana toko kibongo, ko la kisabasa nzambe mosapite. À travers la critique, na biso so basali kango sengeli nzambe moko a juger bango. Bisoté, la Bible on peut le juger point. Si on est ici kawana, na ba point de vue non autolaxé qui automona qui ndenge Kofi Olomide aloba qui boye. Est-ce que Kofi Olomide ndenge opesa qui point de vue na yo opesa kokota. Nanda aloba boye. Ça va yote. Nga bakose la likamo moto ya Kofi to akomi baba. Nga yo naloba yango wapi. C'est quand le lengue du Lobanzambe le plutôt critiqué par on te va passer à l'Anzambe. Il y a mon condé à opérer ça par tout. Bon. Maman. Maman, au moningai na uti kolobawa na ningami to sale la mayele. Au moni moto yo poni ko sala na émission na bundaka pona sale la mayele donc dès que na fongoli mission na pongi tac on mayele. To banana boye. Critère nini et pesa ki oyo musale la nzambe o musale le soya nani ne tuzulu ya musale nani mais critère za ko tete to so na yete to ba to sala on de la discipline na tuni mama critère qui sari on bodi nina lo ba boye il ne suffit pas 2 mois 3 mois aiga robimano ngana ko musale la nzambe église na fongoli boye pour nous, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut quelque part, Balaksabiso, qu'est-ce qui s'est passé? Ma preuve quoi? Moi, étant Moroboy, au moins, il y a une carte de presse, pas maté. Pour vous, un journaliste. Pour les cas, il y a Moroboy. Si vous battez au Bengi, ça c'est l'Anzambe. Balaksabiso, rien. Tu y a un pasteur, Babima Kaka. Chaque mois, Babima Kaka. C'est le papa, maman, la seule banayo boy, ou yo solo kaka oswani sala nanko. La lobino c'est-à-dire critères ezali nini. Soubassement nango ezali nini. Et loba Sylvie Bongo tayibi lo poto. Ezalaka nini. Tu ba lo poto. Oui, ba lo poto blague à part. Magique à la mode. Bref. Donc toti ko sala naïf. Toti ozala. Comme on a nous kana mosa, on ni nzambe ko. Asala mokili na ye moko. Asala na besoin ni à secrétaire, ni à architecte, ni à maçon, ni à agronome, ni nani asala mokili na ye banzete, baibale, mopepe, nini asala mokili na ye moko. Asala na besoin ya adjointe. Asala na besoin secrétaire, asala na besoin mutana notela ga makambo, lemso ka bossa na le ba rappeler non, ye moko. Azana muntu moko te oyo akolo bageno nzamba tindaki ya ngande ambassadeur na ye représentant directeur de cabinet na ye azate mutu na degré na ye azana na foi na nzambe muna degré na ye so ba komi pesa ba kombo parce que ce n'est pas Dieu qui les nomme eza nzambe te même papa na Roma azaka papa na Roma ba votaka na ba cardinaux
bassemble wana eza nzambe te totika nano kosakana na kombo ya nzambe tomipesa nde na mosala mpe na intelligence omoni c'est-à-dire preuve moko mutu moko ya nango ke ngai s'est passé ceci nakutanaki na boye noni azali te donc kombo kana na mosala ya nzambe na lui nzambe ana besoin ya greffier te ya avocat te ya médecin te ya ye moko asala mokili na ye biso nde sikoyo libre à chacun d'avoir foi en lui na degré oyo moko alingi eningi koloba te soki yo omoni ke yo degré na yo eleki ya bato omipesa o bamoso baka baarchibishop bandenge bate différence ya soki entre archibishop na bishop oyo ezaka entre bakomwana sadi yaka nini eloko nini nzambe alaka moko ye wana kaka ye wana grand prêtre ye wana ezalaka nini donc nga avant même na répondre à la question na yo je récuse d'abord le terme soi-disant basalela nzambe nga kofi soki ezalaki nzambe te nakoki kosala nzembo lokwa diva te badieu voitu nakoki kosala yango te soki ezalaki teke nzambe atia loboko na ye nga na mosalela nani so nalongi mpa na ngai nazwi gims nazwi nazwa nani inos fali ipupa to baza basalela nani wera aza mosalela nani je sais pas tout na question liboso pour na boye kokota na corporation nanga zulu pour na yaza mosalela nani zana na courage au lobate allez toi évoluer non non répondre au tel profil de yo d'inviter na biso tout dans la question na nenga propre na nenga propre maman nanga yango nde babe nga lâcheté na nenga propre lâcheté oui nani lâcheté te na lobite que lâche na bi lâcheté pour na boye ko pour que na na parquet yo na nda bien la ça doit na courage ya ko assumer te ngai na yo tuna mituna ngana yete ponga batuna allez te ça dit tant ozo tuna na yebi ko za réponse a pianga te merci Kofi Olomide na yebi pe menga na otika siko public na yo na nga ba apprécier merci allez Sylvie c'est tout vous allez malo bato faut par rapport na nyonso lobi wana ba leçon ko tirer na makambo ezandeni pour le but moto juger moninga te poto yebi lobi te voilà leçon nini ya ko tirer zali sikoyo avant répondre tout tourner autour ya monter les affaires Moïse Mbiye parce que ba téléspectateur vraiment na biso lokola tout tourner c'est nga nazana na cadre ya chasse à l'homme te mwana mwasi soki va violer yo dénoncer moutango le lendemain ou le jour même il faut pas oser la 10 ans 15 ans on est comme le règlement de compte et comme le roi boy histoire na ngaite na kisasa a deux danseuses bafunda ngawa o Kofi a violé biso bona tokena na parquet awa tina suka o babano gazua Kofi azaki soit déjà chérie ya moko na bango yango wana babano fuya kofunda ngai pa ya mama bana tinenga na bengana bango na orchestre nga parce que bakokota tina ville privée na ngai te avec des makambo ya lokuta tokena na parquet ba magistrat Chishimbi Bali et tout baye koloba mutatinda bango maître mo azalaka a yo ebisoro azet maître ona a sauter la fenêtre à parquet akima ba nole kana TV ba senga ba pardon ke ba kosaki ba tine bango ba kosa là quelque part naza législateur te mais naza na bon sens raison ni négocia là que moto ba violer lundi avant na lango ti samedi bongo aya kolobango. Voilà, merci. Je crois que Totiko Landango, alors le quoi il se peut quand même tout ça là moins effort, il y a pour toucher moi bah point Mickey pour permettre quand même na ba nanzami ba quand même lumière. Prophète Ézéchiel, réaction là. Vraiment quand la vidéo ana comment nango d'abord vidéo ana quand la ndenge le bien-aimé Zoloba, le frère, bon, baza frère, malgré tout c'est un païen. Mais c'est un païen, un incirconcis, c'est un païen. Donc, comment on a lobby, on a lobby komoko ezali faute ya ba ndeko na biso, ba collègue na biso, na musala, bon to éviter soto adorer le même Dieu parce que ba mesani trop kozala na bango, ko kenna ba concert na bango, ko mela na bango. Ngana lobby komoko, ba eloko komoko ke na kati ya vie chrétienne, tous on a trois sortes de croyants.
tous en a soi-disant, tous en a croyants incrédules et puis tous en a croyants authentiques. Tant que les croyants ou bien chrétiens, c'est la même chose. Donc, même aux pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, donc, 3 sortes sont bazali. Il y a un hypocrite et bazali, les chrétiens et bazali. Donc, et là, on a koloba, tant on a tali bien aimé koloba, azo ko sangisa batunyoso. Azo sangisa batunyoso na kata saki moko. Ndenge azo lobela wana, azo sangisa batunyoso na saki moko. Mais là, on a yebise, azana dignité au loba makambo oyo. Aza dignité parce que c'est un païen. Et là, on a singela sala, a se repenti, andima Jésus-Christ, azo baptême du Saint-Esprit. Parce que âge déjà comme wana, et ça âge to benga âge moko ya ba critique, âge moko ya ba crise. Donc mutu déjà soit dépassé déjà 40 ans, aza mutu moko de fois lukanzambe parce que cercle est déjà pembeni. Pour yeso alobi que Bible soloba mutu akoki ko dépasser 120 ans. Donc âge dans âge moko ya âge modo et sengeli alukana no repentance au lieu abanda ko amrier peuple de Dieu. Mais en fait, Ambri, parce que je crois quand même, soyons réalistes, c'est-à-dire ceux qui le c'est comme si vous profitez de la faiblesse de mon peuple, vous profitez de la crise, vous pour séduire Batou en disant que est-ce que réellement, Alobi peut m'abêter? Bon, ceux qui chrétiens, à sali loko moko songolo pakala. Au monde a battu nyonso ba matasi le toit babani ko yemba bani ko loba mais bango ba bio bango bazo sala buzobo bango bazo sala ba musicien wana ozomona na ba païen ba dama kabanani banani ba benga bango ba danseuse na bango mais ça la musicien moko te awa na mboka oyo atika jamais ko dame musicien nani danseuse na ya azate nde bazawana batambola kana vie moko ya mabe nana ngwa lobela rango. Mais bango parce que il y a une différence parce que bango ba chrétienté. Papa ba chrétienté. Papa tout à l'heure au benga bi ki baza ba païen. Mais yangwa bango ba bi Christ te bongo bino ba oyo boyebi déjà Christ. Vous avez la constitution, la Bible avec vous. Papa na kati ya Bible ezalaki na basali ya Nzambe o bazalaki na epakolami ndeti David azalaki na onction mais akoyisamaki un jour azo le kamoni moi si ya serviteur na ya soda na ya zo sokola parce que na ndako David ba douche basi ezalaki mingi likolo tango azo le kana kulwa atali boye amoni ke non moi si azo sokola nda tuni moi si wana zana no te azali moi si ya soda na yo garde rapproché à David oyo azalaki mosali ya Nzambe oyo azalaki na epakolami akoyisami abimina mona moi si wana et puis la chose grave abomi oyo tobengaka garde rapproché na ye kapo asani a récupérer moi si wana mais tango asali yango Dieu a bengi l'homme selon mon cœur. Il y en a dit que non, ce type-là, il est qui pour juger des joints de Dieu, des hommes de Dieu. Papa Nanga. Si ma Bible ne touchez pas au oin. Omoni eloko oyo sur la prédestination. Et il y a batu o Nzambe pour la choquer même. Il y a batu Nzamba contre la baron même à Bungati. Na kata Bible zolobake Abraham Zamba bande kotangela ye mabunga na été. Abraham a vivre na vie à polygamie. Akebala servante na ye pe abimina servante baboti mwana comme Ismaël. Mais il était toujours un aimé de Dieu. Dieu l'aimait trop. Vous comprenez? Donc likambo wana eza likambo ya grâce. Toza batu. Yemo pe auti koloba wana. Toza batu ndeko akoisami. Lokola akoisami ezate sujet que non. Un incirconcis qui ne connaît même pas la parole de Dieu, allez à la télévision, abanda koloba sur ma bé à Moussala Nzambe, mais ma bé oye moko azo sala, a otalangote. Ozo mon andeti ba chanson bango ba yemba. Ngana senga kutu na président Fati, il faut abanda ko sanctionner ba chanson na bango. Ba chanson bango ba yemba wana. Et ça déjà en train de tuer la masse, la population. Bango nde baza banzembu na bango ba yemba. Il y a rien de conseil. Papa, so mona ngana yaka conseil na obengana nga. Ngana kota jamais na concert na yo et puis na kota jamais na concert ya ba musiciens profanes parce que ce sont des païens yango nazo condamner non le frère parce que amela kana bango abanoza na bango yango ba poter buzoba oyo mais asangisa christianisme mais il parle en général c'est le problème nini o na mboka parce que lui trop comme en prière problème nini na mboko déjà obino bo trouver solution nango na prière papa nanga na mboka oyo
bisoki bato babongusi mboka oyo même élection sur le cas soki kimela kata mboko c'est à cause des hommes de Dieu bango bazala baliana ba politiciens bane ba détruire mboko eza bango bango ne mutu bazaka na ba policier bakenda obinisa bango bandombolo obosani ke ba passer pe bosala pe ba plateforme bolia mbongo pe ba politiciens soko découvrir vérité ya ba homme de Dieu ndenge bazalaka négliger na kata mboko surtout ba homme de Dieu bazana na l'église de réveil parce que na kata mboko bande opesa sa privilège mingi na ba prêtre catholique ba yako découvrir importance na biso tangu to simbi suko machine tangu nani opposition et que ko gagner ba prêtre catholique église de réveil et ko maintenir population et maintenir ba élection ti au monde ba résultat bima kimi kota na kata mbo c'est à cause ya ba homme de Dieu donc ba secret za wana donc bien aimé ndeko amekate ke a profiter na faiblesse ya muninga lokola ko isami nde asale loko wana peut-être ndeko wana sala de abolimbi c'est pas nzambe la Bible dit dans Romains chapitre 6 verset 10 Bible dit que Jésus-Christ est mort pour le péché akufa pona masumu et puis mutu nyonso akoyembola masumu na ye nzamba olimbisa ye et comme sujet na yete ke abanda ko lukelo ko mo sala comme si que bato même ndenga za yo ndenga na conseil ya ko pesa conseil nini ya ko pesa penda na kata mboko makamu oya mabe ya sala na réseaux sociaux ezali oya sala ba témoignage ba ndeko balongwa kuna na biloko na bango na benga ngo ba hotel parce que ba musicien profane nyonso ndenge bakanga ba orchestre ka ba danseuse eza na danseuse moko te o ba leka embeka te pa chef ya orchestre azate na Congo azate papa soto so tambusi micro tuna danseuse nyonso ndenge ba leka embe danseuse nyonso po yembo bina esenge ba lekombeka na chef d'orchestre mais mabe bango basala na ba danseuse pourquoi ba lo batika ndenge le frère akoy sam a bazwa ngo sujet ba komi ko centre ya on ba keno ba batu moko boye ce sont des païens ba o ba lingi christianisme existe na kata mboka te mais en fait pour dire que bino bozo profiter ne na faiblesse ya batu bo profiter ne na crise po bino bosala ba mbongo bosala bino bonvoima mais bana ya batu ya nzambe ba brebis ya solo ya nzambe c'est-à-dire bino pena beaucoup moins profiter des gars simanagnon surtout mais apparemment quand même Kofi a éveillé un peu batu na mo makambo papa na ebisio biso to profiter na faiblesse ya batu na landi ba vidéo nenga zolo ba wana tozo profiter na faiblesse ya batu te biso to sali ba homme de Dieu ba o nzambe atindi ba o yango na lobi boyi asangisa biso te soki ayebi ke ndeko wana abanda ko yana concert na yango abuketa ngako isami asuka kaka na ye parce que le frère wana taka ye moko nda ko isami biso nyoso ko isami te biso za wana tozaka na ba sœur na basi tozana bango wana tote ya bango luba nzambe to ko isami te ya ko tika mwasi na ye pananga ta même 40 ans na tika na ta osimba ta na libérité parce que je connais la parole de Dieu je crains Dieu donc ce qui amona nganga na concert na ye ndenge ba pasteur musu ba ndanga na concert a dénoncer nga benga nanga et puis na musicien moko te na mokilo profane o atika jamais ko mona nganga na concert na ye bien retrouvaille moko boui jamais azate donc la Bible dit il y a jamais une relation entre la lumière et les ténèbres baza batu oyo bango ne ba memi kibutia bu na mokilo yo on comprend ce qu'on va profiter le quoi baza ba sataniste ba profiter pour ba détruire foi ya peuple de Dieu ba détruire kondima peuple de Dieu un homme de Dieu et loko senge batu ba yebelo ko moko ke azamutu akoki kokwe osomona mais etikali sujet te ndenga kwe wana batu ba na koyembela likolo nango mais so kaza sala repentance yango na tuko yebiso loko moko awa David aboma même soldat na ye garde rapproché na pas botoli moisi mais Jésus-Christ a benga l'homme selon moi mon cœur. Ça veut dire que Moutoutan sali mbeba à se repentir sincèrement devant Dieu. Dieu le pardonne. Dieu le pardonne. Yazana ni pas juger. Azana ni pas juger. Yemoro d'abord, il est dans le péché. Il vit dans le péché. Il marche dans le péché. Ayebi makambo ya sala kan coucou. Mais quelque part apparemment et moi pas au côté la bino pour alobi quand même bah tu vas tika kozwa bino ne bazukon kozwa bino papa nous sommes nous sommes les lots donc nous sommes des hommes que batu sengeli ba respecter biso poliaka bomela cela veut dire pour na ye akoloba na batu kino botika kozwa bango lokolo nzambe bango pe bazana ba sentiment na bango bazaka pe na makambo na bango obike makambo yo et comme moi un peu pour na effet na mona te mabe obino bon moneza wapi. Papa, le fait qu'il y ait tu vas comprendre que vous avez même battu. Il n'a pas une leçon à donner au peuple congolais. Nazo ebisayo,
combien de filles ont allé ça bango polo kondo? Combien de filles ont allé ça bango polo kondo ba danseuse na beta bango polo kondo? Combien de filles allé ça? Non, il est bien monté. Est-ce que lui vraiment il a une leçon à donner au peuple congolais? Lui comme il est là, il a une leçon à donner. Papa, bango ba sakala na ba pasteur na bango wana qu'il vienne chercher la délivrance. Na chasser molimo polo kondo na kata nzoto. Ozomona qui vient chercher la délivrance. Ngana yebise so mona ngana concert na yo benga na ngai. Papa, je les maudis. Oh, vous comprenez? Pourquoi je les maudis? Parce que Azozwa, papa, obi biso fazo toyoka to, pasi biso to monaka na makambo papa na ngai. Pasi nini ya wazolo ba pasi monaka. Pasi biso to monaka makambo nzambe ozo souffrir ozo na zambo ozo mona penda basi ya kitoko penza bo ya pembe. Vous supportez pe au vandi pe moi c'est pas bali na epete yo poza no pe libre pe vous vandi au boya ta obeta ta lisolo au vandi pe moi soit fingo pe yuma. Est-ce que ya ko vanda na moi si ya pembe ya makasi pendant même 4 jours sans qu'abete pour le condo? Vous comprenez? Ça veut dire que eza batu moko boye boza na droit tala bo sangsa biso te ndeko so zo luka bez na yo luka bez na ba musique na yo kolinga ko détruire ba homme de Dieu te. To za bato sengeli ba respecter biso na mboka. Le président de la République c'est d'abord un chrétien. C'est un homme qui respecte les hommes de Dieu. C'est un homme qui a joie de révélation. Ce sont des hommes de Dieu qui ont prophéties. Ce ne sont pas des prêtres catholiques. Ce sont les gens de l'église des réveils qui ont sarana. Qui ont prophéties qui ont comme président à RDC. Mais Asa peut congolais, il est libre. Mais il est libre. Prophète Ézéchiel, Asa quand même libre. Il est libre, mais ko sangisa biso nyonso na sac moko papa na ngai. Ko quand même battu en otage. Je crois qu'il n'est pas le seul. Il y a qu'on se plaindre dans l'église de réveil, c'est-à-dire qu'il est là 30 jours de prière. Moi, si y a une femme mariée qui est internée dans l'église, afin de pendant 30 jours, 20 jours, elle n'a même pas de temps pour nanda. Papa Nanga, il n'est pas le seul à se plaindre dans quand il dit aujourd'hui bino nzambe botira la pe ola sapeta tamu tuteki nzambe ngwa za la rabo za rabo mais je suis en pour ça mon yepe ayi pe nzambe na ndenge mais bino boko mokomi sango ndire bino nza bobukanga photo na nzambe bozala kana ye bolala kana ye donc azoye la musabatuka kino boza pe batu batika kotia bino na place ou bakoma kotia bino wana. Nous sommes obligés il suffit un homme de Dieu va peut-être double honneur. Bible le dit bongo. Toza obligé na mboko ba respecter biso. Batu papa nanga ngana zolo baboya makamba ba jeune oyo biso to bandia mote. Jésus sala jeune à 40 jours. 40 jours ana sala jeune wana na kata désert. Asala jeune à 40 jours tanga bande ko tambola. Bible zolo ba azo tambola na batu amemi plus de 5000 personnes na bana basi na bana mike. Et c'est biso makamba biso to bandango amemi bango akina bona mboka msu. Pe katisi bango mai. Akina bona mboka msu avani na ba famille na basi ya batu na bana batu. Ça veut dire que batu tango bazo ko luka nzambe. Bazo ko luka présence en nzambe. Bazo ko luka onction en nzambe. Et ça veut dire que un homme de Dieu ni mutu ngai nde na nzambe na ko ça veut dire que moi si ya mutu. Une femme mariée c'est que no ya vendre dans l'église pendant 40 jours pour la délivrance. Jamais je n'ai jamais fait ça. Na ko respecter mon bal na ye na ko ça jamais exception non sinon généralement ils ont un salama quand même on a ko ignorer bon ngai na monate yeso ka mona ayana ba preuve ngai na monate mais bino pe ba passer na preuve vous avez na preuve en pété mais oya yende ka bino bozo telemela ye kaka bozo telemela ye kaka ngai na opese conseil à continuer musala na ya sala ka wana ko bina bina vous comprenez ya ko bina atika ba homme de Dieu basa musala na bango basa ila nzambe ya continuer na maramna zo sala wana mais yango moni baboketi nyonso vraiment félicitations pourquoi ba bengani bango na ba poto wana kota buzo basi ya bato bango ba liaka kuna na poto ba mère poto wana penda ba liaka bango na ndenge santé bato wana zo mona wana mais pourquoi bengani bango na poto bakende na poto bakanga pe mutu na basingate quand même bakende robeta kuna na poto tala bango ceux qui passent là on sait qu'ils allaient plaisir m'ont partagé parce que bakoka quand même na poto boke tu continuer ba kende robeta concert na poto totala bango ba bengani bango ponani à cause ba biko lingaka basi ya batu yo misiso ya kuna na poto lingi moi mais bilinga wana zotala ngote parce que les frères a quoi isami mais azape mobali peut-être les frères et loko bango ba moni wana ke no papa devant une femme la femme c'est une puissance Asa mobali à quoi isamaki problème et ça soka se repentir on ne sait pas mais moi c'est que je sais que non si réellement c'est un homme de Dieu il doit se repentir mais ça que eloko babanda ko zongo lokola nini papa tout ça basala nzambe
Tout ça, bateau, toujours ça, l'ensemble. Il y a que l'eau comme moko. Un homme de Dieu. Au coquille jamais qu'on étalé boulumbu na ebouyo banagolube. Quel que soit ma erreur na papa. Il y a des gens dans la Bible où on a bêta bango. Ndeti ba Myriam ba Aaron. Pourquoi nous avons bêta bango? Bamoni Moïse a lingi mwasi. O azal na ekolo na bango te Israël. Babandi kolobela Moïse mabe. Moïse a sala ki buzoba. Oui. Ezala qui vraiment péché. Mais tant que Moïse Aaron na Myriam ba lobeli Moïse na bêta bango. Vous comprenez? Donc, Moutou Azal Nzambe, quelle que soit ma erreur, Tika Nzamba si Sana Nzambe nae, que Yoya, au Bandako détruit, au Loba, au Salabé. Mais attends, il pense que les chrétiens, Baroyoka, Oya, Zoloba, non. Baroto, Bakoti Moulil, Nakatambo, ce sont des musiciens profanes. Les musiciens profanes, Bakoti Moulil. Talanet Banzembo, Bayemba, Talabanzembo, chaque jour, les chansons, ils ont violé Batou. Ils ont violé Bana. Aujourd'hui peut-être dans Zembo nani Sorola Mataku ezani Mataku ezani réellement Mataku ezali nani Fumangani osomona Mataku ezali Fumangani ba ndoba Sorola Mataku ndoba keno Sorola Fumangani donc ils ont péché mais pourquoi bon batali buzo ba yemba wana te oh moi ça sengi 1 ngana pesi ye nini 2 moi ça sengi 2 ngana pesi ye 3 azo mata azo kitate azo kita engelo bani. Et ça bouge des bêtises. Mais on les va régler les bêtises, bah, dans la chanson, bah, combattre. Ça veut dire que non, bah, c'est ça langage peut s'accorder, mais si ils n'ont pas pension, ils allons comme ma bête. Attends, moi, il y a 3 ans, à Ebi Keton, on lui dit que non, sur la Mataku. Il y a pénal au Kénépéna à Bassin, mais il y a sur la Mataku. Sokola Mataku, coin. Oh? Eza Mataku, wana, eza langue, bisoto yebi ango. Il y a Fumangani, eza bilo wasima. En tout cas, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Alors, on va aborder le deuxième point, comme d'habitude, parce que tu touches à quelques points d'actualité. Après, tu passes à autre chose. Papa, vraiment, on a monté ma casse. On a essayé à se repentir, à continuer sous tout ça. Moningaï, soit dans la délivrance, on a bamba général. Général, pour nous, on a une église, on a démon, on a bamba 4 fois, on a battu. Soit dans la posa que Aluka, Asarana, Basala, Nzambe. Papa, na bengi soit ngana yepa na bambe pendant 4 fois. Ada pendant artiste na bambe 4 fois onction, pas yeba que non, nous sommes des hommes de Dieu. On va payer ça bino. Pas que nous sommes des hommes de Dieu. Beaucoup mané si banzambi. Ba lever la bino tenning. À respecter biso. À respecter biso. À mon ngana concert na été à mon et puis na otika ya concert na yoga ni. Na ke yoga no BT bo 1, BT bo 2. Inutile. Inutile. Merci beaucoup. Alors, on prend le deuxième point. À mon quand même, moi, attention comme à ta main. On n'a pas de choix. Alors, deuxième point. C'était dernière émission que tu as réalisée, Nayo. Je pense que Lelo et Zotalama, et Zomata, je pense que vous quand même appel. Oui, m'appelle trop, vraiment, m'appelle. Sur Nzembo Amina. Oui, m'appelle Penza, Ebele. Yabato, Bazo Benga, Bazagi na ignorance. Même Penza, n'a pas appel que Mouta contesté, allo Bakeno, tu veux dans les reins, non. Tous les appels, on a Nazui. Les Bato, papa, vraiment merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Ok, merci. Alors, je crois, la chanson, en fait, on va toucher quand même, on va brosser un peu par rapport à ça. Cette chanson Amina. Tobanela qui déjà sujet là, mais on n'a pas encore fini en fait. D'ailleurs, je demanderai à ce que prophète Joël, tout ça là émission parce que déjà nous étions en contact avec sa famille, Bengaki, pour Natina déjà na Koloba. Alors je crois Mamboto solo là qui, bon, on a une émission Ekoya, naïe mon prophète Joël pour te mettre un peu décortiquer Nzembo, te expliquer réellement et pas ya Batou. Langage codé et puis qui nous explique un peu c'était quoi et qu'est-ce qu'il voulait dire et puis alors on va continuer sur toi là mais Amina Lelo c'est vrai et tu veux pas tout la question. Amina c'est en Swahili. Amina c'est en Swahili. Amina veut dire Amen. Quand on dit Amini, ça veut dire croire. Amina, c'est Amen. Amina, Amen, c'est en Swahili. Mais quand on dit Amini, ça veut dire
croire. Amini. Kwamini, c'est-à-dire croire. Donc, verbe croire. Alors, Nakati Yanzembo, tu vois déjà que moi, je suis au milieu du village. J'étais en train de parcourir la chanson, voir si réellement, est-ce que Moutaza est obligé de combattre Jésus-Christ Nakati Yanzembo? Wanaïza, l'ikanespe, il y a Ndeko. Moi, je pose des questions et Ndeko a qu'à répondre par rapport à Oyoye Ayebi. La langue qui codée Nakati, ou le belé Nakati, c'est la cabos, c'est qui Bamakambe belé belé belé, ceux qui brosent, bloquez belé belé Oyo, prophète Alobela qui awa. Ndeko Moko a singa, prophète Ezekiel lieu peut se repentir. Natuna se repentir na nini alobi ngai naza convaincu que prophète Ezekiel peut aza moko pe akabal juif. Mamakam oya ko bimisa wana ye moko atangela ngo ye moko azaki pe na aza na kati ya mondo wana. Alors ye akomane ko préférer atsala biloko na parce que ye moko ayebi. Nini segisi yoto. Pour le poser na kati ya clique wana akabal juif. Vraiment, ils ont moi passé, ils ont opinion, ils ont avis, ils ont libre à Oloba. Il faut y aller moi je ne suis pas comme les pasteurs, les prophètes, les bébés spirituels. Moi je fais des voyages en esprit. Dieu m'amène dans des profondes, il me montre des choses. Moi j'ai reçu un ministère, il y a la sentinelle. D'abord Bertin. Zamba yesinga komono ekomi Ezekiel. Ezekiel azali un avertisseur. Muto amona kalikambo pe ayebisi muto. Alakisi mokili. Donc un prophète oyo Allah la rapongi. Natanga la muka luka révélation n'est pas un prophète. Un prophète à tout moment Dieu l'amène à bibisaka makambo batu bayebite les secrets. Ça c'est un véritable prophète. Oyo nga nazo loba et ça oyo nga na monaki. Makambo nga na lobaka nazana livre te. Natanga kango quelque part, ou bien dans la cabale juif, ou bien dans nini boye tout. Non, moi je n'ai jamais fait la cabale juif. Naï n'andimeli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et mon Dieu créateur. Et le Saint-Esprit qui est en moi m'enseigne, makambo o e bombama, makambo batu ba yebite, yango to bimisaka to révéler rango. Et akuna batu mususu basala ka ba recherche na internet. Ndeti batu mususu ba dénoncer moi na ken internet, asali ba recherche aluki ba mo wana selon anglais. Baye batali si batu mais ngai eza révélation on a yebi o elingi koloba bo o elingi koloba be et là on se batu bayeba et pas nanga na yambaka bato baza ba magicien on a délivraka na bute ko yamba mwana moko azali gouverneur ya bandoki je pense na Laksakio aza mwana 14 ans gouverneur soit pas lingata lobby aya pas dévoilé soit pas tanga pena ba musicien profane ngo atanga bon po akutaka ba na monde wana. Vous comprenez? Gouverneur Yabandoki, ayebi tous les pasteurs au asali la monde ya mulili. Tout je vous dis, nana ba combat ba homme de Dieu ba sala la monde ya mulili, ba musicien profane ba sala la monde ya mulili, ba chanteur ba sala la monde ya mulili nana ngona mutu nanga. Mais moi to lo bango a média boye, ezate me o yamba ya o yokaye. Mais tanga ye abi papa, nazala na monde wana. Tala loko boye na monaka, tala boye. Et tant que muto yo aza musakoli. Tant qu'on a joué le quoi, Dieu m'a confirmé c'est la vérité. Et c'est un bon bango. Il faut sauver l'opinion, on a sauvé la population. Donc j'ai fait un kabbalistique, non. Et ça va révélation et puis expérience. Oyo na mona à partir de la délivrance on a ça la kabatu makambo bango ba dévoiler kandenga na sala nini na bimisaka. C'est ça. Donc de kolonga na ignorance ngai na za lokola ba prophète o te ba la rapongi azo rêver non. Ou bien pasteur, ou bien apôtre, non. Moi, je vois des choses. C'est pour dire que Dieu qui t'a révélé par rapport à Nzembo. Par rapport à Nzembo. C'était au fait Eyana Nondengenin parce que c'est une chanson qui est très consommée par Batou. Les Nzembo Batou yoka moi trop. Mais raconte-nous quand même comment cela est venu parce que Toko fan d'Abra Boyote Malamobou, Ola la Mouk Mamote, Dieu m'a dit. Explique-nous quand même c'était quoi. Ezalaki na moment nini. Ozalaki na kisio. Deux ans encore yo moko fan de qui quand Nzembo Batou habité. Bon, après d'abord d'abord moi j'étais fan de Nzembo wana. Tant que moi nanga beti en église na sepela ki nango na linga ki yango. Abeti en mo yembi. Te achaka on a tasse mémoire. Yene mtaya ki nango ponga na yeba ki penza te Nzembo moko ebimé o sala succès. Tant on a yo ki on a sepela ki nango Nzembo pena kitoko tutu. Sikoyo
nde nga nazali eloko mona nga ondima eloko facilement tata eza kitoko fo naluka nayeba nde na nzambe lakisa nga oyo elingi koloba nini nde naye nzambe ayo korevele nga si bacode kabbalistique oyo elobami na kati ya chanson wana ayebisi nga ke na kati ya chanson wana eza na bacode kabbalistique oyo elobami et puis eza na bacode angélique ya bien oyo mpe elobami nde nabaki yondolobo eza bacode angélique a bien. C'est pour Dieu que l'auteur-compositeur a mélangé Dieu et les diables. En fait. Bon, il a mélangé le code kabbalistique. Okay. N'habitez parce que kabbalistique, parce qu'il y a aussi des prêtres catholiques qui ont des kabbalistiques. Ils ont un code angélique qui est à lobby et ils ont un code kabbalistique qui est à lobby. La cabo, c'est Sibratelebe. Vous avez un code kabbalistique. La cabo sibrate. Ma, sa, pa, to, ka, pe, ka, se, pa, to. Et ça, un code kabbalistique. Vous comprenez? Yondolobo, Rabababa, Shindababa, et ça, un code angélique Yanzambi. Donc, il a mélangé des choses. On a peut-être naïe pour naïe, peut-être que ça m'a ou bien naïebité. Ce que d'ailleurs mon limo. Ce qui a yokaki, ce qui a tangelango pour donner la langue, comme au tangelango. Ce qui est qui cause la molimo, et cause la molimo mosantu. Molimo nanzambe to que la molimo ni. Bon, quel est l'esprit qui peut peut-être apporter à une personne la langue moko boy ou eza appartenir nanzambe te. Non, non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Okay. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a des hommes de Dieu envoûtés par des puissances sataniques. Vous avez dit non, et là, il y a des gens qui donc peut-être les hommes de Dieu va parler la langue. Paul va parler la langue comme trop. Vous avez parlé la langue, vous avez bêtise. Et comme trop. Donc, tu habites sur la langue, développer parler la langue, on ne sait pas. Donc, il y a un salle, c'est biblique. Parce que tant que tu parles la langue, il faut interpréter ça. Surtout en public. Et c'est ce qui interprète ça à Zala. Nai nalobaka code angélique. Bato balanda ba prédication nanga na chaîne nanga nalobaka code angélique. Ndeti plaocé eza code angélique. Plaocé eli koloba nini? Plaocé eli koloba nazo faire demande na Seigneur Jésus-Christ a fongola. Présence ya molimo mosantu ekita et insister nga na problème na nango. Ilaka na lobaka plaocé. Wana na yebi yango moko, na yebi interprétation nango mais oyo nga na yebi te na koloba ngote. C'est démoniaque. OK. Merci beaucoup. Alors je crois que nous allons excusez, je ne crois pas que lui-même on a appelé na kui wana ya koleka ko expliquer ba la cabos sibratelebe. Jamais. Ce qu'on expliquer, vraiment, ça serait une bénédiction. D'ailleurs, c'est notre souhait, alors je crois que... Bon, Aleka a expliqué la Cabo Césani. Ok, merci beaucoup. Alors je crois que on essaiera un peu de contacter l'homme de Dieu. S'il va peut-être accepter, il y a Koleka. Ah, parce que quand même, Batou... Et puis, ce qui est méchant et mauvais, Ming Ming Yango, dans la région de ta Quadra. Les comportements des serviteurs de Dieu. Lorsque Batoazan a besoin de yo, les cas c'est très simple. On a quoi expliquer. C'est comme si on dirait ceux qui ont commis déjà Moussa Lanza, mais tu n'as pas droit à les cas ou expliquer Pelomo et les cas n'est pas nanani. Il faut être tellement spirituel que vous impliquez dans le dossier. Mais moi, on s'explique. On va attaquer nous, soit on peut s'attaquer la lumière, c'est-à-dire faut que la suspense. C'est comme si Batou, va valoir et l'euro. Mon côté. C'est comme si une considération à batteuse à la raté. Bon, ils attendent que et le quoi na la signification nango soit ayebi angote a olekate netinga boy na oleka na ko expliquer mais batumso mona olekata na encourage on peut être ayebi signification nango tout soit ayebi ango mais aboyi soit quelque part on a dit la vérité bon aboyi à se salir a ami bomba battre la honneur na donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre la deuxième partie toujours avec prophète Ézéchiel Abishima. Alors, prenons la deuxième partie. Mais avant tout, nous allons quand même lancer un message à tout Oyo. Baza dérangé, choqué par rapport à Yanzemo Amina. Et puis, Bandeko peut-être Santa qui peut-être un sous moi dérangé par rapport à propos à Kofi Olomide.
message Vraiment, et après tu écoutes maman deuxième partie. Nako lancer message pour na bande pour la chanson Amina. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Donc mutu nyonso à cause appel à ignorance, même aux pasteurs, même aux prophètes à cause appel à ignorance. Au cause appel à ignorance parce que révélation des lumière. Donc peut-être que ne croyez pas quitter makambo azoloba, soit ayeba ki yango pe bon. Bino peuple de Dieu bisika bozali kolimbisa kaka kolimbisa loka de boyebi vérité pour continuer la vérité mutu nyonso aza libre tokangi mutu te so po ndima ngo te mamna loba oza libre so po ndima etali kaka yo vraiment boza la choqué te yango na lobaka la plus grande chose c'est Jésus-Christ tozala accroché na Yesu tokangama na Yesu tangu musala nzamba leki alobi avant kokutana kokangama na ye il faut dans ba conviction pe et là kami balé pona ba propos ya bien aimé bon ngana ngata ba kombo na bangote peuple de Dieu dans la décourager te boye ba kenon batwana déjà toyebi misala na bango baza batu moko yo ba yembela na bango sexe ya mwasi ba yembela ka bulingo ba yembela ka Yesu te ba chanson na bango Jésus Christ atanga marate à part batanga kaka ba parce que sur atangi Jésus eza Jésus moko akokangango mais atanga pena Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ ati akufa bolumbu jamais parce que misala na bango toyebi basala la ba démon ba la cabos ba démon succès basala la ba démon ya mai ndeti ba musicien belé toya ko dévoiler bango basala la démon moko mone fikfi démon fikfi ata démon ya son. Donc il y a des mots so yango monaki ba musicien susu ba yemba banze ndeti ebrakata ebrakata ezali ba crimoko ebrakata bran eza ba langue ba code magique ebrakata bran donc eza ba langue magique vous comprenez donc to dévoiler bon baza batuma bu diable lubola na bango te otika ba beta vers na bango de ba mesana je vous maudis. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre la deuxième partie. Alors, je vous laisse avec le prophète Ézéchiel pour la deuxième partie. Merci beaucoup, prophète. Vous avez la parole. Mbote Nzambe apambola bandeko nyonso balandi bazolanda biso awa toyambi mama azalaki na mukumba zemi ezalaki na babitumba makasi bino mo bokoyoka ndenge nini zemi ezalaki na bitumba lokola kangamaki na Jésus Christ Nzambe ya prophète Ézéchiel Nzambe ya bishima mikolo batumi babengaka kaka prophète ya bishima so bengi prophète ya bishima na sepelaka na yango bishima ngelo ba bikamo ngelo ba miracle fo miracle kota na vie na yo kande Nzambe asali pona mama ndi pa osala pona ozolanda ngai mama mbote papa OK ngabo na opeso kaka micro yo moko expliquer biso problème ezalaki ndenge nini pona mwana lelo na moni ozana mwana mema mwana bien ba yeba ki non aza bébé faut être bakase eza ballon simbi ballon donc faut meme ba yeba ki non aza bébé OK témoigner biso munene ya Nzambe oyo asaleli ezalaki na ndenge nini na kumisi vraiment Nzambe pona kende kobota ezalaki jour à dimanche ya le 19 na kei banda 22h ti ba 0h moins quand le fongami mwana kiti ba 1h na matina mbetu 1h moins mwana bimisi mutu ndambo akangami avancement ezali lisusu te mutu nyonso abota ebi ke place wana mwana komaki asala 5 minutes te po azala su na bomoi mais Nzambe asaleli ngangolu banda 1h babengi docteur ko l'hôpital na 3h ayeko kota ayekoma na 4h moins basali nyonso ke mwana botama avancement ezaka te basala césarienne babengi responsable bana nga baye basigné bango moko bapesi wa mbali ordonnance akende somba makila po basala nga césarienne nde na yambaki prophète na téléphone mwana okoti na téléphone na oyoka lokwa na musika po pasi elekaki banda 1h ti 5h kopema na pasi wana ezalaki te nazopusa heure nyonso me mwana obimaka te toye kokoma na ba 6h mwana ye na téléphone na oyoka na musika okomi pembeni na ye simba ye na libumu mwana simbinga na libumu wana mwana benga kinga mwana no mwasa benga kinga biki no mama ndenga za boye mwana kangami ndo mwana azobima te wana sikoyo bandeko bolanda mwana tanga benga na ebisi kota na hôpital na salle d'accouchement bisika mama azali
nabonde la pona ye. OK, continue. Simba ye na libumu nazoka loka musika na yoka mwana ye asimbi na libumu. Ali, achenga telefone na litoi. Nde nazoyoka prophète a prier alobi mwana na pesi yo minute ya kotanga. Koki kozala ba 5 minutes tellement passe elekaki na kangaki penza te mais na oyeba kezaki 5 minutes. Na pesi yo 5 minutes bima. Bino ba ange de chi oyo boyaka kozwa ba ama bana bato. Na pekisi bino bozongisa ame ya mwana wana nazoyoka po telefone ezaki na litoi. O bayelaki nga mai na misopela na ndimika na misopela po passe pe mata mukie. Nde na telemaki boye na bandi ko poussa na sentir que mwana komi ko bima après 3 minutes. Voilà. Mutakendo somba savon na yete pona kende ko misopela mai. Na ebisi mama na yoki avancement bazongisi nga na mbetu na boti. Mwana bimi abimaki penza na vite. Lelo soka za na bomoi. Ezaka nzambe ya bomoi nde akende ki ko botolela maboka monguna. Azongisi na bomoi. Ba réanimer mwana banda abotamaki na 7h15 akangami na makolo banda 1h. Ayo botama na 7h15. 7h15 wana botami ba réanimer ye ti ayo kozonga na couleur anzota moto mais aolela te. Ayo kozongisa souffle mwana ezongi mais aolela kate. Ba ye kopesa ngai ebongo. Ye moko ayaki kolela ti na 17h na pokwa ye moko avandi ayo kolela. Donc na kumisi nzambe pona za bomoi nanga na mwana. Satana sa kende koyebisa bana banda 1h aobangisa bango na bapongi o bango mo bayebisinga omonde to sukisi bino. Abina mwana nga mobali to sukisi yo osuki abinga na osuka te pona na nzambe. Abina kangi bato wana na pongi na beti bango. Na yeba ke Satana pinda yaki ayeba ke pona nga esuki menzambo oyo ya bomoi abikisi ngai yango na kumisi vraiment. Vraiment okoyebisa na bande ba mama o bana ba problème ya bazemi ba oyo bana ba problème ba ozo pe bazemi te bana ba problème akobota okoyebisa bango ni na ebisi bango baya tango yoki ke mosalela nzambe wana nzambe nde mutache don kati na ye ko banga te yaka muto akumisa Yesu prophète ya Satana ko tombola komba Yesu na munako na ete yaka okozwa résultat ya oyo zosenga. Merci aux Nzambe ya Ézéchiel, Nzambe ya Bishima, le combo naye, le Seigneur Jésus-Christ. Boyoki témoignage, moi na kanga maki depuis 1h. Maintenant ba benga na tongo do 1h ti tongo moi na kufite, ba benga na tongo, na pesi 5 minutes na bonde na biki 5 minutes na pesi moi na obima, pe moi na bimi. Nzamba za munene, même aux problème nini, elekeli yo, contacter Nzamba prophète Ézéchiel akosalela yo, na yambaka mardi na 14h. Vendredi à 14h, dimanche à partir à 8h. Numéro est affiché dans le numéro à prophète Ézéchiel. Benganga na yeba kosala le miracle na combat Jésus. Merci. Nzamba pambola bino. Voilà peuple de Dieu, Nzambe na lola apambola bino. Na kosenga na peuple nyonso ya Nzambe yo zolandanga partout bisiko ozali. N'hésitez pas ya kobenga numéro na ngeza affiché na bande ya écran na bino. Pour na bakanyo sozana yango ba problème ne sozana yango ba difficulté nyonso ozana yango. Bien-aimé Jésus-Christ azanzam. Jésus-Christ en dehors na yenzam mususu azate. Ezana bat mon côté magique oyo ko sala ke po bika na problème na yo. Ezana chaînette magique mon côté oyo ko sala ke po bika na problème na yo. Ezali na mai mon côté magique oyo sala ke po bika na problème na yo. Yesu asala na ye bien-aimé. Ba témoignage ezali. Ba témoignage ezali bien-aimé. Maman moko azalaki na problème yako bota donc zeme kokisa mai déjà 9 mois à quel hôpital bien-aimé dans le Seigneur tangu bandi ko poussa mwana à partir ya 0h bandi ko poussa mwana ti akomi na ba 1h du temps bien-aimé dans le Seigneur maman Sili Makasi a forcé mwana bimi mais mwana bimi sika mutu ya pamba nzoto tika na kata libumu. Mais maman bandi ko forcer na minganga bandi ko forcer mwana lokola mutu eloko ekangie mwana zobi mate. Bien maman wana koma ina suka. Mama wana lembi. Minganga batali babi ate o eza pena problème ba bandi ko beta ye ba kisi. Maman bandi ko forcer ti 3h mwana obi mate. Wana mwana zo pe makaka ti 4h mwana zobi mate maman lembi. Ko lemba lembi wana minganga ba ko remarquer que non mwana akufi. Bien-aimé, et l'on connaît les salami. Pour la raison que Jésus-Christ a réel.
Jésus-Christ azosala. Mama tanga moni ke mwana kufi abengi mwana na mwasi pa zaki na mwana mwasi aosambele pananga. Mama pa bane ko sambela mais mama tanga zuizemi bon fatigue abane ko yate na église. Ndabi ke benga prophète Ezekiel prophète Abishima. Asambela pona ngai. Lokola nazala nanga boboto ngamona yambaka téléphone nanga ngamuta yambela nga téléphone te. Nazaka na téléphone moko numéro moko soko bengi nga na yambio mbala moko. Même obenga 3h, 4h na yambio. Beneme tangu na zui téléphone nga na sambeli pona mama na ba 5h. Nabi na pesi mwana wana 5 minutes alamuka azwa pema et puis abima na nzoto wa mama. Na kombo Jésus Christ. Amen. Minga nga bandi ko seka. Po bachaki meli bandi ko seka. Oh mwana déjà ku photo pasola to bimisa mwana ndeni passer à petit 5 minutes. Beneme eloko ni ero salama 3 minutes ekoki bakomi pas même 5 minutes ba moni mwana gangi na kolela. Mwana gangi na kolela. Minga nga babi non oh ça c'est quel miracle. Babi prophète en waza wapi. Est-ce que dans doki po ba tout mona ka so miracle ça mi tsaka bandoki. Non, Jésus Christ est capable. Nde babendi mwana bimi ba image ezali témoignage ezali. Mama boti mwana. Yango nazo yebisa ndeko na so landanga. Soko ozala problème. Ozala la difficulté. Makambezo simbate. Ozala malade à sida, ou malade à cancer, ou ozala malade à diabète. Malade union so mona que non au mela ba ki ozo solution te. Jésus-Christ est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable. Ya ko sala quelque chose dans ta vie na yo. Bisiko zo landanga kaka no olande mission oy. Na sengi na miracle bi na télévision kota. Na nzoto na yo au nom de Jésus-Christ. Oyoka ka ba genou passe. Na sengi miracle bi na télévision et simba yo au nom de Jésus-Christ. Bika siko na kombo na Yesu. Vraiment témoignage ezali wana. Témoignage ezali wana o nzamba zo sala. Et je n'ai pas balancer témoignage na Bolanda. Et puis na senga na mutu nyoso tango Holanda témoignage. J'ai déjà téléphone na yo. Composer le numéro prophète Bishima 00243 81 pour na bandego ba mona te ba aveugle. Donc obeti 00243 81 61 96 772. La bandeli 00243 81 61 96 772. Benganga sikoyo na sakola pona yo na sambela pona yo même mobala kimayo ko lukanga te benganga moi sa kimayo ko lukanga te benganga na sakola pona yo na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et là, c'était tout simplement la deuxième partie. Alors, si vous avez besoin de contacter le prophète Ézéchiel, n'hésitez surtout pas. Son numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Suggestions, remarques, n'hésitez surtout pas aussi. Alors, contactez-nous. Vous avez besoin de nos services. Nous sommes très, très disponibles. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Prophète Ézéchiel, merci beaucoup. Merci Papa Lé, merci. Abanzi tokuta na numéro msusu ya émission ekoya. Numéro msusu batukutu basala nga remarque. Mabindeni ozo bande émission ata ko pambola biso te. Parce que plaso pe ata mbi na sambela pona bango na suka. OK. Alors dans tikelo maloba. Alors merci beaucoup Nabino surtout, merci na Gédéon. Merci na équipe Mobimba oyo ezana biso elongo. Continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Je vous laisse en compagnie des prophètes pour na Apambola Bino. Merci beaucoup. Voilà, Simba Télévision, na bonde la ponayo, même aux autres dans le téléphone au Simbi, aux autres problème, le bas problème na yo na motema une fois, soit vous peut être malade, le bi que nazana malade, par exemple diabète, le bi que nazana diabète, na sambeli. Seigneur Jésus-Christ, na bonde li pona mutunyon so o landi biso sikoy. Zambe na bomoy, yo tinda kili loba pe kangola bana na yo. Zambe na kati ya masali na yo ocha onction. Papa onction che kati nanga na bonde li pona mutunyon sa na problème. Au nom puissant de Jésus-Christ, yamba miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ, yamba miracle sikoy. Bika na malade na yo na kombo na Yesu. Bika na problème non na kombo na Yesu. Bika na likambo na kombo na Yesu. Ba faire raison simba te et simba na sambeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zamba pambola bino.